Nani abomi ADT ya Kimpui? Nani abomi ADT ya Kimpui? Martin totali vidéo wana ngai na yo ngana tali yo potali. Na kati ya vidéo tomoni Weranson, tomoni frère Patrice, et puis tomoni na maman mo waza na kati wana oyo baza kolinga ke ba solola na ye aboma moto ba yokana na ADT ya Kimpui. Bazo tourner même ba question, est-ce que soki ADT ya Kimpui andimi ba condition oyo bino boko pesa ye boteki lupango bokaboli mbongo ADT ya Kimpui akobika? Wera alinga ADT ya Kimpui makasi po aza muto a travaillé na maison mère plus de 20 ans, a travaillé trop dans le monde de la musique na kati République démocratique du Congo, oyo a servi upenda wenge musique à maison mère. Yango moni Weranson azaki na bolingo wana ndenge makambo mabe peut-être tant mususu ba discussion entre ADT famille koloba banini Wera siko était que parents alinga ki asangisa famille po ba solola. Weranson batu nyonso yo yebi ba traité Weranson ndoki babi ke Wera mutalier ADT ya Kimpui yebi yango. Wera li ADT ya Kimpui mais vidéo yebi misko tolo banini batu ba tika na Sony parce que famille asiliki pourquoi pour tozo comprendre te bango nde ba banda ko senga Weranson na ninga ke senga pe kimia entre bango na ADT ya Kimpui pona mamba lupango parce que ba ko silika par rapport à nini. Zini omoni Weranson aza boss des boss nde tolobaka ba Jibem pia na ba boss donc ba oliaka ba mbongo na bango non ebisa ba fali pour ba faire héritier ba Fabugaz ba musicien na biso baza batu mo boye déjà il faut pesa bango valeur ko pesa bango respect côté baza bango tout na pesi bango mbote omoni Weranson koliara mutu boye na ebite so makambo oliango pe chanja so to bito tanga ba kufi na maison mère na ko bando tangelo oui tanga iki tambala full wabanda ko yambela wira ba webi iki tambala Alice Baba Nico Bokubwa Congo danser mongo ya Weranson ba uta matadi wa kufa na bisi boy kaninga chaki bo akei Moni production ADT ya Kimpui analyse nini osala bon wenge musique à maison mère eza orchestre munene c'est qui hein zana tadi selo mo wenge musique à maison mère orchestre munene tellement que ba kufaka po wenge epesa ka makambu na sasi makambu na loba wenge eza na succès mutu tout ezo beta ki ngongola yebani yango no moni tala liwa eza nzela mutu tout normalement mutu tout il faut kufa siko problème eza nini ya wera tolo belango trop wera fula ka batu apesa ka batu makambu batu tellement que eza ata mutu azaka na sima mbunda yebani na wenge muzika yango moni so mutu moko akufi 6 bon qu'est-ce que monsieur Sutam Suku bakufa ba 20 JB to menga non ta pas JB combien de personnes ba ta bureau bakufa ngaso na biso tangela ngata 4 bureau qu'est-ce mo na tuni na bango te na yebi bango na Jokis a pemi na za to kenda Roger Ngana za to kenda Mosaka malembe yo tanga JB bondeni Kalenda tozoloko ta papier elenge ya Congo Glody Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama tala lelo koma na problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te bela merve ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merve ba solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso yo tobisami na ba problème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve ba solution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza afishe merve ba solution batika yo Bonjour, bonsoir, chers internautes. Merci na bandeko nyonso botala rabiso à travers le monde. Merci na bandeko nyonso oyo bolingaka elenge ya Congo. Merci na batutu bolingaka zini kumbi l'international. Mobala batu ya Mama Maria. Merci beaucoup. Et lelo nazana plaisir ya osela bino analyse oyo concernant liwa ya ADT ya Kimpui. Oyo za moko ya ba travers Weranson a uta kotika biso na Paris et tout ça ndeko nanga Martin
avec Martin de Toromega ça analyse concernant l'IWA. Il y a ADT à Kimpouyi. Bonjour Martin. Oui, bonjour Zini, bonjour Nabino Nyosoba na poto bafan tout il y a Martin Engi vitesse affichée sur la Likambo surtout il y a Elenga Congo TV chaîne Moro na kati République démocratique du Congo. Merci Martin. Martin, les lots aussi l'analyse concernant l'IWA et ADT à Kimpouyi. Donc tu comment on a une vidéo où tu peux circuler à ADT à Kimpouyi. Azaki na problème, il y a Lupango. Est-ce que au tali vidéo alors? Ouais, na monaki vidéo, na talaki vidéo nous d'abord ndenge na bazaki wa frère Patrice et puis na we ranson na famille bandeko solo là déjà pour na likambu ya ade ya Kimpouyi pour ba ranger ba bongsa na ndenge ya famille c'est ça. Merci beaucoup Martin. Martin, ozaki na famille ya ADT ya Kimpouyi. Tant que notre chaba micro lo ni balobaki. Oui, Nasir, Banatou, ya poto bolanda ke émission, et puis émission bomoni pendenge et talama, nazaki na famille baboya ki ngana sala émission. Pona batu ndenge bande ko commenter koloba mabe na kombo ya famille ki famille mutu balobi famille mutabomi ADT famille mutasalibwe yango moni famille basilika ki baloba non ba sala subemi ba sala eloko mokote pona ba journaliste tellement que vitesse affichée sur la likambu toujours nazara toujours likolo nde na sala ki moi analyse wana famille nyonso bazaki na simananga bomona ki ba oncle ba petite sœur ba frère na tout bazala ki pona laksa penda ke famille ba sepela ki te pona makambu wana donc c'est non bangonde balobaki voilà ngana zoloba chaque fois nani abomi ADT ya Kimpouyi nani abomi ADT ya Kimpouyi Martin totali vidéo wana ngai na yo ngana tali yo potali na kati vidéo tomoni we ranson tomoni frère Patrice et puis tomoni na maman mo waza na kati wana oyo baza kolinga ke ba solola na ye aboma moto ba yokana na ADT ya Kimpouyi bazo tourner même ba question est-ce que soki ADT ya Kimpouyi andimi ba condition oyo bino boko pesa ye bo teki lupango bo kaboli mbongo ADT ya Kimpouyi akobika na yebite maloba wana pe analyse ni osala alors que ngai natalaki na mona pe vidéo wana en tout cas ezaki ka ke na bolingo peut-être ya we ranson na famille Wera alinga ADT ya Kimpouyi makasi po aza mutu a travaillé na maison mère plus de 20 ans a travaillé trop dans le monde de la musique na kati République démocratique du Congo o a servi ou penda wenge musique à maison mère yango moni we ranson azaki na bolingo wana ndenge makambo mabe peut-être tant mususu ba discussion entre ADT famille koloba banini wera siko était que parents alinga ki asangi sa famille po ba solo là donc tellement que bandolo ba déjà que ba wele la lupangu ba sala boye yango moni wera alinga toujours asangi sa famille pe balobaki bana problème na ADT bana problème ya maramba lupangu te c'est ça que wana à côté na on peut s'appeler merci na le roi de la forêt ndé à ça les gestes wana mais non et biso le moko famille ba sepelité pour na vidéo o wana ndenge ba publier yango on sepelité ndenge parce que we ranson batu nyonso yo yebi ba traité we ranson ndoki babi ke we ramutalier ADT ya Kimpouyi yebi yango we rali ADT ya Kimpouyi mais vidéo bimisko tolo banini batu ba tika na soni ko famille asiliki pourquoi pour toujours comprendre te bangonde ba ndako senga we ranson ndani ngake senga pe kimia entre bango na ADT ya Kimpouyi pona mamba lupango siko ba kosilika par rapport à nini Zinio moni we ranson aza boss des boss nde tolo baraba jibempia na ba boss donc ba yo liara ba mbongo na bango non e bisa ba fali pour pas faire vérité ba fabu gaz ba musicien na biso baza batu mo boye déjà il faut pesa bango valeur ko pesa bango respect côté baza bango tout na pesi bango mbote omoni we ranson ko liara mutu boye na ebite so makambo liango pe chanja ou bien na Congo tant lobaka na Congo na otana ba diaspora to sa biso même mentalité pour ça na batum so ara na potonga na mentalité mona ba kinoa te mais so tali ba propos na bango par rapport à ba commentaire ba tchaka na ba sabe émission comprendre ka ke kinoa oyebi na kindoki batu bazwara amoni muto ale kabi muto ndoki o comprendre muto ndoki amo ba bio we rali ADT donc na ebite lié na mungwa na yebité bon ngana otuno no question kolia ADT eza po wera sa nini kolia ADT lia po wera sa la nini kasi ngana oyeba ndenge nini batu ba loba ngoti kolia ngweza ka ndenge nini ngasko na ninga koyeba kolia te kolia bango balobi wera nso na lie ADT po azwa sous succès
lokola album soki zeyane zenga luketu lokola zenga luketu soki ndenge nini aliye bon nayebi te mais Weranson vidéo yango wana batie vidéo or que zalaki nango makambo lupango wera bato azali na kati ya makambo te ozo famine baoboya sikoyo koloba kotelemela makambo lupango boye bango na famille balobi eza na bango te kowela makambo lupango te donc na sens moya bongo omoni problème eza nini problème oyo bato ba comprendre te ba makambo oyo totika koloba mabe na kombo ya Weranson totika pe koloba mabe na kombo ya famille wana donc ngai lo na opesaka conseil na libota ata problème eza ndenge nini toyeba toujours kobongisa makila na yo ezaka makila na yo o comprendre muta libanda akoya aedo na ndenge tout mais suka yo muta famille il faut yeba kobongisa o comprendre makila no eza lelo ADT akufi atiki biso tout tolela na ba mama batika libande ko ngana zo tuna bato bazaki na rankini ya ADT ya Kimpoi to oyo ADT azaki na rankini na bango adeta kei ba meko bongisa te yango moni rando eza na tina te na lo bango men fois nga na go kangela ndeko na nga kanda lelo to nga daye na go finga te oye na télévision ozo finga même ba bêtise nga na lo bango men fois elenga Congo eza Tracy Mbelenga Glody Diantsuka na elenga Congo o comprendre biso to tikali to travail biso to sa musala biso to sa musala mais ba numéro 1 eza bango Batu o batala biso na poto ba mélangeara te Martin na Zini ba mélangeara te Zini na Jaël to na Karine to na mutu songolo muna mutu azo sala musala na ye ozo comme nazo bango par rapport à ba commentaire on otala na ba émission na nga ozo comprendre ba yeba eloko ni ba koloba bref to so la mambo ADT ya Kimpoi wana yaleka entre parenthèses Martin batu ba retenir nini na liwa oyo le komi lupangu Weranson ceci c'est là ADT ya Kimpoi akufi soki na maladie nini ndenge bat bazolo baloba na yebite okoloba nipo mowe akufi déjà oyo kabiso te donc aza déjà pauvre donc oyo kabiso te nga conseil no pesara ata to lobi siko e changer na ngote pour mutu déjà kufi donc eza pasi eza mawa totika ba makambo soki to kangela baninga ba mitema te to sala pete ke muto nzamba keli na mokili akufaka bo epamba mais na habite ke famille mba bomite na habite ke kota Weranson na bomite po Weranson a aidé batu ya ndenge na ndenge ti lelo ADT akomi na niveau o mais quelque part pe tant batu ba lo ba Weranson mutalie omoni biso doara to kende koto to zonga pe koto to ozara boete so to bito tanga ba kufi na maison mère na ko bando tangelo oui tanga iki tambala full wa banda ko yambela wira ba oyebi iki tambala Alice Baba Nico Bokubwa Congo danser mongo ya Weranson ba uta matadi wa kufa na bisi boy kaninga chaki bo akei Moni production ADT ya Kimpoi analyse nini osala bon wenge musique maison mère eza orchestre munene c'est qui zana tadi selo mo wenge musique maison mère orchestre munene tellement que batu bakufaka po wenge epesaka makambu na sens ni makambu na loba wenge eza na succès mutu tout ezo beta kingongola yebani yango no moni tala liwa eza nzela mutu tout normalement mutu tout il faut kufa siko problème eza nini ya wera to lo belango trop wera fula batu apesaka batu makambu batu tellement que eza ata mutu azaka na sima mbunda yebani na wenge muzika yango moni so mutu moko akufi 6 bon qu'est-ce que tu as ba kufa ba 20 JB to mingalo ta pas JB combien de personnes ba ta bureau ba kufa ngaso na biso tangela ngata 4 bureau qu'est-ce mo na tuni na ebi bango Jokis a pemi na JB Roger Ngana Mosaka malembe yo tanga JB bondeni kasi non kene pe pas fabricage to ke malembe Martin to kene malembe na bi Martin to ke malembe te na lobi na déjà que na maison me ba kufi plus de 5. On se comprend. Tu es bien que tu as ADT à Kimpoi pour ba image de Monani. Mais ba koufi plus de 5. Pas JB dans le bureau combien de personnes ba koufi. Bon, wana batu ba koufi li moi na kota matobe teli sola. Esa question, au bout ba question pour ani. Wana siko comment kota JB na ba makambu na we. Taba polémique ba on ba lukara. Taba polémique ba Martin ba lukara. Ngana tout nion na lobby na yo boye s'il vous plaît Martin. Na lobby Martin.
soki moni peut-être bato bazobaka wera nsoni mutalie ya kimpui toyebi ka wera te mutalie ya ki mais lelo soki to notanga bato ya bureau bakufi pa wera baza plus de 5 na tangelo bakombo ti en vérité zini so na yebi so ke tangelanga mutu moko ya bureau ya Zaiko ya Nyoka Longo tangelanga mutu moko ya bureau na ye oyo yebi akufa te tangelanga mutu moko ya bureau ya Nyoka Longo ya Zaiko papa zela ngana silisa oyebi te po qui para trop wenge au moins isko pour mes amis kufa ebele na ba bureau baza pour ça ni ngana silisa te silisa na tangelo na bino Niko Bwa Congo na tangeli yo Ig Kitambala wala ki proche ye utakufa na podium oyebi na tangeli yo Monib na tangeli yo ADT ya Gimpui na tangeli yo Alice Baba yeku baba ga kufi na flesh ingeta mais baza batu yeku takotaka na ndako bwa kufi skoyo batu baso sala analyse par rapport ya batu wana nde bakufeli e bongo wera yoka zini wera son tolobi te wera lie bango zela na silisa loba oza jité pona nini po marambo zela na silisa zela na silisa est-ce que okotangilanga combien de personnes bakufi na bureau JB bon Nazan te otanga. Combien de personnes ont couffé dans le bureau ya Ferrego là? Papa chéri, aza grand prêtre, aza boss des boss. Ferrego là, aza musicien au biso tout au sepelane, baza bano babimi et pas les rois de la forêt. Ngana lo baka boy, ole tout ke maram milai. Teza milai te to ça na soka banalise. Wana sango ya mawa ADT ya Kimpui. Yoka na talisa. Yoka na talisa yo. Ba tutu ba kufi. Omwenga toko sa no émission boy. Na bimil banda na koi na kufi. Yebisango yebisanga ke Tracy mutaleksinga pa ko mwana mbongo. Bien Glody dia suka mutalekisinga. Mutu na mutunda yaka to sala ba. Bon to sala boy. Tozana elenga Congo Niko Sombia Kufi papa to ça l'émission minute to ebi to kata minute comme na suka mais to loba ko banga na tozana elenga Congo Niko cameraman na so Kufi Mika Kufi Glody Gel soit Kufi ngana Kufi Martin Kufi allez-y comprendre Mwene tozara mutu na mutebi maison kotara yoka na teli saote mwene tozara zini mutu mutebi maison kotara mutu na force na maram na e ba maison eza maison na koko église na koti na nganda kwa nzambe na ke na ngabo yoko ta ba maison na ebiso mutu ana ni soko ta ba maison na ebiso déjà mutu ana maramne o ya soko ta ba maison tika po okufa elia yo na ebiso ke toza a pona okufa yoka na talisa ote mutu na mutu toza pona okufa no de Jésus ngana okufa lelo mais toza a wana mokili to okufa ka lobande bongo polo bi toza pona okufa ngana okufa na boutique batu te to okufa a na boutique tozo compliqué zini na bi toza a na mokili to okufa kaka bongisa ane maloba yoka na talisa yo to okufa biso tu menga na talisa yo mutu na mutu za ba makambu na moi son to kaboni ngana na ke ba faire na oyoka batu misuba benga aza PD akomaka PD na butu akomaka lesbienne akomaka boy mais na moi to sana mambo ADT Gimpui mama mwana ki PD ba nino comme non taliso na expliquer pour comprendre que nazongisa yo ke liwa ezanzela ya mututu ADT à travers trop na maison mère tala wera donc wera aza papa ya bana aza responsable ezande mona ADT aza bande koneti ba ma sœur ba emenga kitoko aza bande koné ba sœur na ye ba oncle ne ba yamba kingai kasi ba oncle wana ka bango ba weli lupangu nde ADT kufit kasi problème lupangu biso tout toyoka kiango te toyoka ngo sima bien si ke bandolo bakala toyoka meto kipete faki to sela ngo pe mission. Merci beaucoup Martin Domi na suka nakate zini na bien to sela ngo mission mona partir à lelo bolimbisanga bana tu ya poto ngana ndo luka bato bana bon moy o ba na vivant nando kende déjà ko sala bo be mission poto landela pe suite ya ba famille na bango tiga na yo papa tiga lelo bison soyebi yango ke soki artiste et musicien kufi to mutu moko yebani songola kufi basango ke bima ndeko na biso ya journaliste Olga Ngiana ute kufuta awuti ko kufa pardon to yoki nini na famille Olga Ngiana bande ko bela ezaki moi négligence mama linga mingi église atiage na non même tata moi si na e propre ayebete Olga obela ti Olga kufi ebimi na famille omoni tito bimaka libanda même batutu babenga ba prêtre wana mais batutu babenga nga la baronne o nga danger et abatu musu babenga nga la patronne pour le koma na Facebook soko mi la patronne to koma la baronne soko mi la baronne te o koma la reine na batu wana bazape na ba famille na bango bref ADT ya Gimpui ya kufi pa na biso ba chrétien za ke so muta kufi eza nzambe ne muta permettre to longola wera na kati ya makambo wana mais
bato bazo tchaka wera parce que bato bazo kufa trop na maison mère. Ozomona yango bato bazo tchaka. Mais biso yo so landi bongo o memalisumu e panza. Ngana landi bongo te? Yo kana talisa yo lomo. Oh ngana loba na so pas population. Biso za ba journaliste à population. Et tant on a sali analyse mon songolo na subi ba coup de fil ya bato. So total ka ba commentaire. Soko fandi eza lokola yo nozana na famille na yo. Mama to tata mwasi na bino to koko na bino mo akufela ka bana ka bana bato quartier ba koloba nini ata yo moko ba société zebele net na ba avion to mona avion pe transport moro dent avion mati bato ba voyager et quoi on est à accident il y en a ibisa yo bato ba ce sont des imprévus bato pe ba ku fara tam sur na société moro boy ba bi sezo ba luka au moins les accidents kasi eza maison mère kasi skoyo ah c'est maison mère eza non loba sens ni non loba te yo comme na lina loba maison mais non peut exemple mo terre hein trop typique quoi donc yo lobo lobi ba bis ndenge baluka on est ça le roi maison mère bato musu ba ah société na déjà na musane lusaka ba bino peso par exemple abomaka batu avion ezikaka e pe ndenge moko ndele pe ba komo betela msuli sola mboka kasi ozonga place ngana na est pona boy pona expliquer pour comprendre ils ndenge mona wera son aza orchestre moko boy o esali kombo trop c'est normal so ba kufa pa mpamba so muta kufi po batutu ba yebani mututu yebani yango mona maison mère atone biso to beta mbundo yebani so muta kufi ba yango fo le roi maison mère eza na succès wera son yebani fo ba kufa trop na ba bureau na marambo zoloba te na biboye maison mère ebani ez orchestre munene yoka tikanga na loba yoka zela zini bana poto émission sili parce que so to bana débat oyo ya kote anega wera unité ngana loba kaka ngana kote mutu te na lobité mais ngai sala nga passe poto kitsa ba mission biso valeur mais famille wana pe bana passe il faut azande ko na bango au moins na famille ata boza 10 3 personnes basala ki mabe mais il lobité que batutu batikali basala mabe ngana opesa conseil en tout cas bolo bate famille pe ba na pasi mona bango akufi ba bike ba misu pe ba participer na buzo bate ndemo pe na we ranson terme sou a participer pe na buzo bate donc to linga to favoriser to kunda ndeko na biso to betandeli oui to kunde na kimia et koya po et ça la bien pour famille ba na pasi ba maser bazana basambele baza côté ya catholique na moi ba ndeko ba oncle ba tutu ba na pasi ndenge mo pe na maison mère ona maser sala mabete non pour na yo maser sala maser à 8 ans ya roya tamsuna ndaku atiki couvent ala nde marambo dai c'est qui a permettre atiki moi tane pour na ndeko ne pas si ndeko. Merci beaucoup Martin, merci to sala ka analyse, merci na ndeko tout talibiso, merci beaucoup na Maïsa de Breda, merci beaucoup na mama ami Claudine Lagrace la baronne la rate à Londres. Donc na c'est qui no babi yo c'est ka mama mi obinga na benga yene obinga yene Martin c'est comme mamie wana pena ser nanga o baloba ser ya mutema na bisa yo wana conseiller nanga numéro 00 kanga mana ye ngana ebiso lo moko te nazala déjà ça fait en 8 ans ngana hotel solo mo na ebiso ke donc kanga mana ye merci beaucoup bye Elenga Congo Glody Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata